Samedi oyo azosala discours à la nation. Na kati ya discours a préparé nini? Tshisekedi a comprendre faiblesse ya Congolais. Siko akomi komatela biso lokola ba Thompson. Chilombo azopesa go ya modification ya constitution ya kotouche article 220. Amoni ke na 10 ans oyo lokola sala le côté. Aboma 10 ans oyo abandela so 14 ans mosusu. Chilombo linga bikomisa deuxième Mobutu. Mais message toujours de Tshisekedi. Awa mutu nyonso aza congolais. Nous sommes nés noirs, mais les sangs sont rouges. Boto bote. Monsieur Chilombo Mobutu abetaka tolo akimala na kirata na zotona. Mobutu abetaka tolo. Azo kombo ya kukungwendo wa Zabanga. Me mukolo indelaka Mobutu. Atikala bobila da unambeto akati kokobra. Boto bote. Yo peso ki ozo sakana na ba Congolais. Okokima koleka Mobutu. Mobutu azaki soda. Akoka kobeta masasi te. Mais yo sala ta armée moko te. O sala ta formation armée moko te. Ba Congolais ta eza so ya ba distraction te. Tokobandaka kopesa ba discours ebele te. Awe komi torobi muke, mais dozo sala ebele. Nous nous préparons en conséquence. Samedi à le 11. Avant de comme dimanche à le 12. Moto frappe. Ayo kayote. Namukoye. Tolobi samedi à le 11. Avant de comme dimanche à le 12. Moto frappe la wakoya. Lokola mesana koboma ba Congolais. Aya koboma ba Congolais nyonso akamata basereki na ye a remplacer ba. Mes chers amis, Mboka eke na kao. Si l'on va comme biso na ba distraction, mutu kosa yote. Nyonso wana azosala eza mascara. Tshisekedi aza premier envoyé ya Barwandais. Omoni visite na ye na France. Tango bayambali na Macron. Mwasi ya Macron afongoli Paul. Baramoko abimisi Rwandaise. Atie na katikati. Bakomi kokanga bafo. Qu'est-ce qui montre que Tshisekedi est contre Kagame? Kagame mutapari na Tshisekedi po koma lesika za wana. En aucun jour tu vas koma contre Kagame. Ndeko na ngai tomi prendre en charge. Oyokaki lobby secrétaire général na biso de Vos Kitoko. On a kosenga na biso bas tobetre maboko makasi. Tobetre la secrétaire na biso maboko makasi. La moka ne tombera pas. Secrétaire général na biso SID. Le professeur de Vos Kitoko. Asali mama na mobange na communiqué. Alobi na biso boye. Biso SID. Tokote le meladi Tshisekedi jusqu'à la dernière énergie. Ceux qui ont contre la constitution, donc au bon de la constitution, à comment on a besoin de Zélana. Bande Konanga, Awa Tobi Zolokola ba Congolais, tout la tendance politique, tout la couleur politique, parce que ceux qui Congo étaient camis, de côté de ma bonne batola Mouga Pambate, de côté de ma bonne Congolais, Yoso. Awa li parler le mati. Est-ce que la Mouga Pambate se manager? Na bato IDPS. Na bato ensemble, na bato MLC, na bito bato la mukatazo so mani pandege moko. Monsieur Chilombo a manifesté maman n'a qu'incompétence. Pour comprendre que oui, naza kotuna ba licencié ba telemi awa. Ba docteur ba telemi awa. Ba spécialiste ba gradué ba diplômé ba telemi awa. Mais bazoko ko telemi la individu o aza même na diplôme d'état té. Ozomona moto aza docteur, aza professeur, azobanga moto aza na diplôme d'état te, to azobenga chef de wapi sikoyo kotanga na yo. Luka ya makambo bafrançais milai. Boto bote. Bafrançais milai. Moi, Fayoulou m'a toujours dit ça. Fayoulou m'a toujours dit que quand tu acceptes d'être politicien, donc on a kobanga na vie na yo, tu espères comment na balabala. Boto bote. La
Lamuka oye, Lamuka oye. Tozolo bango liboso ya ba journaliste bazali awa. Toyebisi Monsieur Tshilombo Claire. Les 11 oyo lokola ko préparer. Kosala buzoba pour makambo etali Congo. Nous nous sommes préparés en conséquence. Tango bazo kangela ye porte kuna na soki na oya. Soki wapi po alo babuzoba. Biso na changu moto zope. Na changu tozo pelisa moto. Changu oyo eza mabele boma ba rebelle. Boto bote. Changu oyo eza mabele ba iba pine Mobutu. Changu kaka yango oyo epekisa Tshisekedi 6 mois. Aleka changu na moite aleka na butu. Soki osakani na mabele ya changu. Aéroport njileza wapi? C'est-à-dire mutu nyonso ava kita. Akokita na tia? Mutu nyonso pa mata pe abembuka. Akokende pe kaka na tia? Bana Congo. Toza na ebele akoloba te. Na ye koyebisa bino tozo se préparer. Tango Tshisekedi azopesa discours kuna oyo ya. Biso koto na balabala moto zope. Tshilombo ye na stratégie moko ya bana mike. Omoni makambo ya Cardinal Fridolin Ambongo. Naloba. Ambongo alakisi bango ke aza mwana mobali. Epi ndenge moninga uti koloba abimi meilleur archevêque ya ba pays nyonso ya Afrique. Ambongo alakisi ki patriotisme. Ambongo n'a pas peur, il a très bien parlé. C'est un cardinal que tous ne vont prier. Votre beauté. Ambongo alobi ya liboso soki balingi bakanga bato oyo bato moratoire peine de mort. Ya liboso foto kanga Tshisekedi na mwasina. Bomba. Ambongo ayokoloba lisusu. Soki bozo luka minduki bisike utaka na maboka ma rebelle. Boluka mutu musute. Minduki wane utaka na gouvernement. Il a raison. Parce que hier ici, M. Christophe Mbosso nous a très bien parlé dans le Parlement assemblée. Alors, bino ba député bot wana sima ba MV. Ba député ba saka na gouvernement te. Mais pourquoi tant Mbongo ya koloba ke minduki zote na gouvernement? Ekobelenga. Tout ça ce sont des intimidations. S'il veut terminer tous les Congolais, nous sommes prêts. Kabila sala nyoso abongo la constitution te atika pouvoir simanze nake akenda. Tshilombo biso toyebisaka yo, la voix du peuple c'est la voix de... Mais c'est Tshisekedi nous a promis avant d'aller au Genève que oya kotrahir le Congo mpondo emela. Mais zala kama muto liboso kotrahir le peuple ko. Ndoki ozoloka ndoki nini? Ndoki malobana. Ndoki eza malobana. Bana ya Congo oye. Bana ya mboka oye. Distraction bomoni na blocage ya sortie ya gouvernement. Awa ekomi ba M23 bazo imposer. Nanga lobi boye. Na mois de mai oyo tie koma kana suka. Bazo banda koboto la koma. Na mois de juin bakoboto la Kisangani. Na mois de juillet bazoboto la Bukavu. Bazoboto la mboka wana kuna nyoso ti bazo koboto la Katanga. Awa deja na Congo Central bitumba ebandi oyoki moninga uti koloba epi naza koloba ngo banda kalake bakongole toza na souple Tshisekedi aza mama na ndoki na mboka netombela pa asali kopu moko akomplicité na loba asali kopu akomplicité na Denis Sassou akoma mercenaire ake kosala kor na Kagame emona keno eza Tshisekedi te ekomi Denis Sassou nzoka nde Tshisekedi ameli Denis Sassou na libumuna bakei kosala bakor entre ba Brazzavillois na ba Rwandais mais mabele bapesa eza ba Brazzavillois te mabele bakor province ya Congo naloba province ya Congo central ekomi ya danger koleka lelo trois pays ekomi kobunza province ya Congo central. Lobi awa baye kotala balimite bazwi 90
90 km 900 km ya mabele ya biso bakongolais ekomi na ngambo ya Congo Brazza. Territoire ya Luwezi mobimba minute eza récupéré par Brazzavillois. Kaka na Congo Central territoire ya Kabinda ekomi récupéré na Barwandais. Lamuka ne tombera pas. Olunga Kotoyo oye na Bandundu. Province ya Congo ekomi ya danger. Bomba bomba. Tokomi na front bisika nyonso. Chilomba moni danger ekomi. Alobi que non, faut bakanga aéroport. Basala identification. Mais tango fala ebisaka ye tosala ba réforme. So babimaka boyika. Okosala identification ndenge nini. Et pourtant, oyebi te monter basoda basala kati ya mboka. Soki lelo tuni Chilombo na Congo basoda baza combien? Akoyeba te. Même Chiwewe. Soki otuni bafadese na Congo baza combien? Ayebi monta. Sikoyo okosala sikoyo nani makambo ngo ndenge nini. Mes chers amis, tokomi à danger. Chilombo accomplir mission ya Kagame na Kabila. Ndeko na ngai mboka etei makambo indi awa makambo eza kobeba kala mingi te mapango na biso batata batikela biso toyebana kofuta taxe. Tala makambo guverner alobi naloba bakomi koinstrumentalize na bato nyonso. Omoni moto banome soi-disant gouverneur Daniel Bumba alobi na bato batekaka mai ndenge mama nanga azoteka mai wana akofuta taxe. Otambusaka verni na balabala okofuta taxe. Otekaka bikate ndenge madame na biso azotekela nsima kuna okofuta taxe. C'est-à-dire na mboko eloko nyonso kosala kofutela yango taxe. E tozomona bapolisier mikolo nyonso kala mingi te ozomona bazomatawa mama oyo atandi mwa biloko ne wana akopesa na journée moko akopesa 1500 na ntongo apesi 500 na midi apesi 500 avant akanga pa apesi 500 wana eza mpona kota bapolisier na tout la gouverneur pour hôtel de ville aye lamoko ye c'est-à-dire na Congo ekomi bomanga to bomana na Congo ekomi bomanga mais non baki yango na Congo ekomi bomanga to bomana. Mes chers amis, posons lancer un message même voir même na policier. Posons lancer un message voir même na policier. Posons kassalere malonga te. Tika peuple congolais abunda bito. Soki mokolo wana samedi oyo le 11 toosala makambo na biso tomoni policier na balabala totike na balabala tokefuye palena la moka ne tombera pas. Bana mboka to se préparer. Mboka eza mabe. Bakambo zotambola mabe. Chilombo a libéré mboka. Chilombo asali ba signature na ba place nyonso. Chilombo azaki instrument oyo kopesa occasion pour la balkanisation ya Congo. Heureusement tozana mutu moko oyo aza vigilant. Heureusement tozana leader moko oyo aza souple. Babenga ye pongo. Babenga ye Faïla lobi akotika peuple pamba te. Akotika peuple na balabala te. Tozo bunda bitumba oyo koya. Deuxième message. Na bakori ya Mese Tshisekedi bazongisie na kori ya Luanda. C'est-à-dire accord à Luanda aza obligé à dialoguer na Paul Kagame. Aloba azali obligé à dialoguer na Paul Kagame. Mais Kagame alobi il n'est pas de problème avec les Congolais. Ba fait dialogue ani. Chilomba kosi bisowa une fois moindre escarmouche na kosenga guerre na Rwanda. Lisasi soki ebeti moko mibale te tokobunda na Rwanda. Lelo masasi ebeti ko esalinga pasi namoni drone ekiti na Goma mama atiki bana baorphelin akufi net moto aza na ngambo moto mais moto bato aza innocente akufi kaka mpo nzambe akela ye congolaise. Lelo bakongolais ebele bazokufa mpo nzambe asala biso bakongolais nyonso wana kaka mpo na koza Chilombo. Lelo tozolala nzala awa soko otali mutu nyonso ata mokata mpa wana na lio te bana tongo. Bana ya Kongo oye, bana ya mboka oye, nani mokonzi na yango tosengi na biso peuple
makambo eza kotengama tola d'esprit ya basénégalais la mboka ne tombera pas eko le 16 décembre tosali mobilisation na Tchango mpona koyamba mokonzi ya mboka azowuta province ya Bandundu azoclôturer campagne na capitale ya Kinshasa tozalaka plus de 100 000 personnes banda ya kokoboye tokanga boulevard Lumumba kobanda aéroport ya Njili na Sainte-Thérèse tose mobilize tozala nde tozaka mokolo wana totrouve solution ya Congo bato ebele bakomi bapere soki basengi marche moto azotika na ndako na ye me na monoko azo bakemboke ku nani abomi mboka tomoko soki lelo tozonyokama tozosomba lipa na 1000 francs yo moko moto olingi lipa ekoma 1000 francs soki lelo Tshilombo akomi konyonga bino tala na mavi na kotikala kolinga Tshilombo te parce que Tshilombo aza ndoki ya peuple ko na kotikala kolinga moto wana te na vi na nga c'est grand ennemi ya bakongolais Tshilombo peut accepter de tuer des millions de Congolais à cause de Dela Bokilo na Kagame Tshilombo azondima bamboka na biso ekende à cause de Denis Nyakero taloba mais Denis Nyakero moto alobaki ata babotoli est bana to bakoko to bakokolo na biso ya jour bakodéclarer attaque banani et puis nano rishoke babela wana barwandais barécupérer ya c'est kayebi yango président Martin Fayulu ayebisi biso wa peuple bobima na balabala moyibi azoteka mboka bino nyonso botie tembe botrouve yango normal même pas une année bokomi kolela alors awa dernière chance epesemeli biso bakongolais dernière chance yango oyo dernière chance na biso eza peuple telema tomboka manifeste bima na balabala Tshisekedi alongwa soki ovandi na ndako na yo okomona mpe sori okoma ti liboso ya ndako na tozala bomoko topesa volonté ya mboka na biso nous n'avons pas de pays nous n'avons qu'un seul Congo tozalaka na mboka moko nzambe apesa biso eloko ezoboma biso omengo nzambe apesa biso eloko oyindisi biso eza richesse Congo apesa biso Tshisekedi azoki se plier epa Macron akotela biso abosani ke Macron mwana bikineli na Congo na Afrique eza Paul Kagame on a passé un cardinal dans tout le monde. Il y a des politiques à Zanango, la Makamto, bateau, bata simanae. So bakangi et kopé ça danger pour la biso. Donc ma ego simbaté. Si tu biso bana hésiter, tout ça contre les Camerounais. En tout cas là minga le bateau, c'est pour la cardinal biso bata catholique, tout ça contre ya mo. Donc ça la maté. Donc bien que ça c'est ma cardinal. Là c'est ma cardinal. Voilà. Merci. Merci.